Ma mission TV, le miroir du monde. Ezaka ya kolela na batu bazokufa boyete. Eza deza ya nzala boyete. Dollar ekomi 2000. Bazalaka numéro combien? Bazalaka numéro combien? Dollar ekomi combien? Na élection et année passée, Marguerite Bamagui Mboka a tiki bisoté. A zongi pour la deuxième fois, vous savez que non a kenda qui libère la tête. On est ensemble. Maman Chantal, maman de Aïe. On est ensemble. Biso la mombele olela nani? Olela nani? Ye peza turo yote. Bakoka te. 100%. Ngana lingaka mukonzi ya boye. Oye yo moko, ozo pesa mutu nyoso moko na posa na ye. Oui, bagité mon gozoa peut être sur ma caille mais maman aïe a fait biso bakaye ku tout mundani ku tuté to si fele wana na sepeli makasi. Ma mission TV, le miroir du monde. Sengo la sopamba bokoka ayurute atabo salinyo sopamba bokoka c'est encore possible c'est encore possible avec cette idée c'est encore possible c'est encore possible c'est encore possible Martin Fayoulou président élu Maman Chantal député national. Essa bana shide bazaliawa Bazali sobo zali pina botombo na maboko pope mama nde ayebi bon toujours manzi moko pope solo yo Bulaya Chantal mokonzo lingo lingate Bulaya Chantal mokonzo bulo yo Bulaya Chantal mokonzo yo Bulaya Chantal mokonzo lingo lingate Bulaya Chantal mokonzo lingo lingate Bulaya Chantal mokonzo bango bakanisa ki Chantal akokufa Bulaya Chantal mokonzo bango bakanisa ki Chantal akokufa Bulaya Chantal mokonzo bulo yo Bulaya Chantal mokonzo bulo yo Bulaya Chantal mokonzo lingo lingate Bulaya Chantal mokonzo lingo lingate Bulaya Chantal mokonzo bango bakanisa ki mama akokufa Bulaya Chantal mokonzo bango bakanisa ki biso tokolala Bulaya Chantal mokonzo bulo yo Bulaya Chantal mokonzo nakata mbele Bulaya Chantal mokonzo nakata ndalue Bulaya Chantal mokonzo nakata mososo Bulaya Chantal mokonzo Zeli la fayala Bulaya Chantal mokonzo Zeli la kumbele Bulaya Chantal mokonzo Zeli la mososo Bulaya Chantal mokonzo Obana bateba Bulaya Chantal mokonzo c'est encore possible Avec des idées, c'est encore possible avec des idées, c'est encore possible c'est encore possible c'est encore possible Martin Fayoulou président élu Maman Chantal
merci. Dans ces pays, tous ces pays, tout le monde surtout awa. Dengue to senga qui vous a la dengue pe vous allez. Merci vraiment. Bon, rencontre à l'église en moté pour la propagande ou ceux qui n'engagent ni non. Rencontre à l'église ali. To lingi ko to chaque communion entre maman Chantal na babaz naï. Donc fraternité moko boyi faire régner na kati wana. Yango bomoni lelo to komi na isika oyo. Je crois bien que maman Chantal la élection où tu es koleka biso moko te dit que maman Chantal a gagné parce que ba voix qui en tout cas ba député provincial monsieur tozo mona ba 400 voix mais bazana assemblée provinciale. Maman Chantal a commis qui n'a plus de 6000 voix. Oh biso to monaki mais azana kati assemblée assemblée provinciale. Mais cette fois-ci en tout cas moi qui molongo le moko bendenge balobara de façon que to même maman Chantal ti na kati ya Assemblée nationale. Et ça sous provincial. La ministre de la nationale ma président Martin Fayulu. Soko yambi maman Chantal o yambi président Martin Fayulu. Na yoki batu bazo yemba wa mbulo Chantal Mokonzi. Mais liboso Chantal aza Mokonzi. Sengeli no Fayulu azonga na bonga na ete. Zonga na no ndeko ribe yembelanga mbulo Fayulu Mokonzi. Pokombo na lenga na yoka rango ela musaka ba o mambanda donc boko beta kombo Chantal tebo sana moto aboti Chantal boete donc moyembi merci na nzembo kitoko to exploiter yango mais liboso moboti lelo Fayulu décidé de maman Chantal à Botami. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Boété? Bah, la Bible va comprendre. Ah, yemala nous, papa Fayulu. Pe attachement na numéro 4 et puis la maman Chantal. Vraiment merci de tout cœur. Na moni bino na yoki bino même na yoki cordon, c'est comme si vous semblez que l'élection est à lobby. Et à bon côté, pour la moni bino vous comme la longueur d'avance. Bon possède na ba prophétie na yoki surprise moko à maman Chantal député national. Nzamba za lokumu akokiso ya bongisi. Na pesi bino merci. Tozala ngonge belete cordon outi koloba. Mingi bozolanda maman Chantal na télévision bolandaka bosepelaka merci beaucoup. Mingi tozokutana na ba réunion na ba cellule tout ça mais na bolingo tozala ngo pour la peuple na biso ya limité en tant que coordonnatrice ya SID limité en tant que chargée à communication ya SID et puis porte-parole et sengelaki toluka ba cadre oyo ko bandosala que maman Chantal a communiqué na ba base na e bote yango lelo to sepelaki esalema lelo pe na cadre oyo ozali na pesi bino merci pona nini to communier na base parce que base andimi kokota na vision esengeli to armé ye po aye bandenge ya kobunda etumba malamu bote tolingi bakosa base te bayele masola lokuta o président Fayulu azwi 4 millions. Oh président Fayulu à côté FCC. Oh boyna boy. Bokondimango. Prie à président Fayulu et banité. Donc moi somba maté pour prix naé. Moutango sombango. Sombango. Donc nalingi na rassurer bino que président la bino azaka ebaki. Sanakati ya moto. Topesa moto na yo lokola moimboka. Baba droit na yo na ba devoir na yo. On a un accès à l'eau potable, un accès à courant et là tu as électricité.
Cité balobi président Eli abosani vérité des urnes ya banguna Congo basalili kelemba babotoli bokonzi ya peuple na boma Congo yango na lobi te na proposer bino tozongela maponomi anticipé na maponomi anticipé wana liboso tozongela yango tosala ba réforme elingi koloba to bongola lolenge ya kozala ya makambo na seni bazaki $1 milliard pour la organiser l'élection. Basalelaki yango lolenge kani eza mbongo baimboka esengeli toyeba loi électorale bakotise ce système à seuil totala yango totala loi organique ya seni composition ya plénière ya seni eza lolenge kani totala cour constitutionnelle oyo ekoma koproclame bakandidat bango moko balingi totala baservice ya défense na sécurité mpo bainfiltre baza na armée na biso esengeli tobongola makambo wana mpo na kogarantir vérité des urnes parce que constitution na biso na article 5 elobi ete biso baimboka nde topesaka mpifo na bankumu bozoyoka mokonzi nyonso akozwa bokonzi esengeli ngai na yo topesa ye bokonzi zoka nde yo votaki no numéro 4 mais bokonzi eke kote mosusu soki tokomi na système oyo baélection mosusu ekoya ekozala lolenge moko yango esengeli tobongola lolenge ya kokamba maponomi oyo tobengi na lopoto la gouvernance électorale toyokani yango wana babengi le plan de sortie des crises boyokaki yango yango nde a proposé elingi koloba alembi komba elingi koloba teki Congo lelo tokoyebisa bino Congo eza ya koteka Congo eza ya koteka minembo eza ya koteka lelo baokipa baye na mboka na biso babotola biso mabele tokondimango président Eli alobaki na biso lobi na conférence de presse bino depuis bobotama boyebi ekole moko ezalaka kombo na bana mulenge boyebi mabele na bango boyebi munoko na bango bongo blelo boni bakende otina biso minembo ekomi na banyamulenge tokondimango le président Eli alobi tokondimango te yango abengi biso nyonso tosala nini tosala nini nane sengo aboza avisé avec SID to marché mukolo nini okotikala olingi bateka Congo olingi baokipa bazwa Congo est-ce que 1 mètre à Congo kokende le bas 1 mètre à Congo kokende te ebisa voisin le bas 1 mètre à Congo kokende ezaka ya kolela na bato bazokufa boye te eza deza ya nzala boye te dollar ekomi 2000 bazalaka numéro combien dollar ekomi combien est-ce que vous comprenez yango eloko moko etambola mopiko akondo ekomi combien nzala ekoti na mboka bana bazonga lobi classe ososombi bakaye osofuti minerval balobaki no gratuité ntango okekomisa bana baosengo mbongo te toboyi lokuta toza na lisolo ya vérité polele toza na besoin bakumisela biso état de droit te oyoki état de droit ezali nzembo te état de droit elingi koloba lolenge ya bokambi oyo ezali kotosa mibeko ya mboka boye te soki moto abetela lisolo ya état de droit tuna ye bato balia mbongo ya fei baalibanda to baalibanda te bato balia mbongo ya 1000 école par an baalibanda me baalibanda te bato balia mbongo ya 100 jours baza wapi sikoyo état de droit tina yango nini toyokaka bango mo basali marche balobi basénateur na bango bazwi corruption état de droit esali nini toboyi baslogan yebisa voisin toboyi président Mafa alobaki na programme na ya campagne soki nga nasali mosala eloko ya liboso kankokoloke na Beni eloko ya mibale nasali force de surveillance ya bafrontière na budget na ngai ya mboka éducation esengeli ezwa 30%. Boyoki yango l'agriculture
il faut la priorité de priorité. Dans l'agriculture, il faut créer plus de 20 millions d'emplois. Boye Kiango, bongo yo lobiete osali nini. Ce qui va tourner yo, ce qui va finir président na yo, loba na ye, yo, armotika na ngoka ya kofinga na kobunda. Mais pesa ngande bilan na yo, pesa nini? Réserve stratégique na banque centrale balier. Au moins normal budget investissement exacté. Au moins normal balobaki budget ezali 5 milliards bango babité. Biso to batambongo budget 11 milliards. Ce qui va tungisi yo tuna bango budget ya année 2020 lelo mwa ba peso monter à budget balobaki 11 milliards. Qui va plan trésorier qui dit à 5 milliards. Si le lot a 5 milliards, on peut monana. Est-ce que vous comprenez? Et l'ingi koloba et sengelito changer mboka Congo. Puis maman Chantal, le les autres qui tapent ça peut mbote nangai. Merci. Avec SID. Bana limité, barevaka bakutana président Farafar. Boete. Tozo milengela tokende na délégation à 100 personnes. Toke kutana président. Boete. Biso tokende pas président te to sengembo. Biso bana limité toza éduqué. Boete. Toko cotiser mbongo na biso tant toke tozi enveloppe to lobi to ko soutenir combat. Est-ce que komi na ba cellule na bino ba ko sabino ndenge ko salim. Vous comprenez, hein? Oui. Le col à maman. Naebi ke parlement. Est-ce que Peki Singa ina zonge la rabana nanga? Yango lelo na lobai ke nazala nga na mbongo te, nazala ngai mozuite. Nazaka mozui na o Bible lobi vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. OK? Yango ya lobi te. Lobi rentrée scolaire. Tamsu misu bazawa, aibi atandenga kozwa bikite. Aibi atandenga kozwa kaete. Yango la kanisaki na lobi te. Na kende kotala bala yanga limete na leli pour que na lukata bika pamba. Tango mwana okomela alobaka te. Ma biso azali. Merci. Merci. Yangoana na lobaki to communier lelo to tia elembo ezalango mukola suka te ngongeze belé boyete soko zibiki kumisa nzambe soko zilati kumisa nzambe soki pozu kaye moko kumisa nzambe kotala nombre te metala geste amen toyokani yango na ye po to solola yango nazo senga papa se moyen zali bakite so mwa koli muketo yaki nango et puis bakanga déjà porte pour que toye bandenge ya ko évoluer ba tu oyo bazali elongo na biso po to gagner temps boete na ko banda tout seigneur tout honneur et sengela ki to zape na CG na biso SID malheureusement akei bon et malheureusement te mais akei na chango parce que faut mobilisation pour la marche bango pe bazana ba activité ba osala kuna et c'est que toza na honorable Charlotte Masiala mais ye ake lukunga vous comprendre et c'est que to mobiliser batou mais ngwana nazali ko présenter bino maman Evelyne Mondi soko ko côté les mains maman Evelyne Mondi azali membre ya bureau national na SID aza cadre ya parti au cadre ya parti membre à bureau national azali comptable na parti comptable à SID yende ba délégué awa kwa ya ko représenter bureau national ko sepeli ko yamba ni soka ko telema présidente ya ba maman hein
monde tozali toana section limited toana présidente ya ba maman tozali na ba jeune tozali na banini wana nyonso ba mama boza wasengeli boyebaka ba présidente na bino bomoni ye azali na limité na ndanu boyebi ndanu yes. Boyebi ye aza na ndanu nazo présenter bino papa ye mweni omonde boya baselile wana le corps des inspecteurs ye moto azodirige bato babanda otambola kocontrôle se baselile na bino ya solo ezosala baréunion bocomprendre papa ye mweni merci papa tozali na papa fils aza akoko telema ye azali na communication ya section liberté soko moni ayo kopesa communication kobengani ete eza mosala na ye toza na papa géri akoki kotelema na visibilité adjoint na ye ezali papa Patrick pusala mbala moko adjoint na ye tozali na papa na biso Toussaint azali awa azali adjoint ya papa Dadi coordonnateur adjoint à Ligue des Jeunes na limité bozo comprendre présidente ya FEC na kati ya section parce que la présidente ya FEC bazali misato ba adjoint mais aza na cellule ya Fayala comme présidente ya FEC na Fayala toyokani afek elingolo ba action des femmes de l'ECD boyebi biso toboya na biso komba ba ligue des femmes ya bando tambola po seki papa mbuta alobi tosalaki réunion tozaki 20 ya alobi te mama soko zika ye okumisi nzambe soki ozwi bik okumisi nzambe biso tosala eloko na biso oyo bajeune balingaka bocomprendre présidente ya FEC président ya Céline tous les cas Maman Karendi, Maman Chantal Moboni. On est ensemble. Aïe, aïe. On est ensemble. Aïe. Maman Chantal, maman de Aïe. On est ensemble. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Ensemble, il n'y a pas de souci. Maman ne aïe. Les jaloux. Atuka na kumisi nzambe la sepeli mingi. Ngana lingaka mukonzi ya boye. Oye yo moko, ozo pesa mutu nyozo moko na posa na ye. Poso ko yo lobo pesa mutu mutu wana ko bomba. Moye yo kele liboso ezate. Beta yo moko komi bozo servir lokola ngana zibo.
nakumisi nzambe makasi nalelaki mingi mpona bakoko nanga bazalaki bakaye mais soki apesaki na maboko bato bapesa biso ntango mosu ekoki kokóma te ndenge asali geste tosepeli biso awa na mombele toaka na député te tokosepela mingi mama Chantal abima 100%. biso na mombele olela nani ye mpenza turu oyo te bakoka te 100%. biso futa tozwa député na biso ya mwasi ya na mombele awa président na biso ka Fayulu ndenge tovotaka premier tour okutu fois 5. Bon, eza propagande te, aza moko ya biso mama tozalaki na élection ya année passée. Margué Bamagui ya mboka atiki biso te. Azongi pour la deuxième fois oyebisa keno na kendaki libela te. Comme ba rentrer koki na tala ba base nanga ndenge nini natikaka bango. Na tokutani na lelo tomoni yepe. Na muki azalaki na mwa biki esungi biso na oyo azalaki na fort na acte mama sali esali nesengo fort na motema tozangaki bakaye tokomisi na biso dala na baekole me bakaye ezalaki te toyebaki te mbongo tozwa wapi po tosomba bakaye me mama aye apesi biso bakaye kutu tobundani kutu te tozwi fele yango wana nasepeli makasi na acte mama sali mama Chantal Mama Chantal a député national. Seigneur, tu peux si geste. Mais maël les ayo. Sunga bano ba kosimba bakaye oyo. Ba exceller, ba kende liboso na kombo na Yesu Christ. Amen. Muninga zikaye ozibik sepela kaka. Ngo msupeza tuna yogo ete. Musala nyoso ba reconnaître la makasi ya bato. Amen. Oye lelo outi koya supporter o mona pe gloire amba ba umela. Soko za mutema babe oza mona Fayulu te. Na marche. Vous comprendre hein? Tamsu yo jeune no comprendre te mais ba mama ozongi. Bien bozui bakangi biso photo na bino hein po boza ba bilembo ya musala bibisela na kaka donc on peut passer yo suis déjà bon bazi bale bana bazi te maman merci. Sambela pour la marche Chantal, so razi lipa yo pour olia lipa. Merci. Vous hein? OK, merci. Tu vois ma photo? Ouais. Base épolé. Papa et moi. Et on a l'équation. Comment on est là? La bossa secrétaire n'engage qui est là. C'est qui pensa. Papa c'est qui a. Fona aussi papa. Merci. Papa Géry. Papa Géry. Papa Zeno. Pona maman. Demi ça va sortir. Ça papa. Ça va pas rapide, Patrick, approche. Tant qu'il n'y a qu'une
Aussi Mibale. Mibale. C'est là. La présidente Céline Bassili. Maman Jeanne, viens prendre. Soka côté les mains, to betele pe maboko, to l'accès reconnaissance na biso. Papa, toza na ngo belé te. Ata bana mibale, bakende la classe. Nyese ba ma kota kana masoya matoyo. Deko papi au moins la visaki. Nazo pesa ba travailleur. Nazo pesa prime na batu ba équipe lango ba osa musala. Na opa bi pesa te eza prime. Kaye na pesi message na lobaki ba équipe ezo sa musala photo prime bango. Na sima to bando tia bangonde na bakaye na sac na biki na makamu nyoso na enveloppe à l'avance mineur. Merci. Le protocole de service. Vous savez, vous savez, vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez Patrick, 5 personnes seulement là-bas. Responsable à Basseli, la limité, le comité, nyonso tokutana en communion poto solola concernant au Italie mboka la biso pe lokola toza na veille ya rentrée scolaire na Congo rentrée scolaire et comment lango sujet ba stress et pas ba parents ndeto kanisaki que d'habitude chaque année to yaka ko communier na ba parents to memi moi bik moi kae et sunga moi muke po passer za na mboka yango to yaki ko communier na ba base na biso ya limité à travers cellule o lelo pona ko pesa moi muke otozaki na yango moi bik moi kae moi sac de façon que bana na biso ba kende classe lobby tozo bakambia malamu na Congo. Ya solo pe to sololi na bango to sensibiliser bango pour que le 14 biso nyonso tozala na marche pona ko luka ko défendre intégrité territoriale na biso mabele ya Congo to lobi minembo n'est pas à vendre bango nyonso balobi iyo bakozala dans mercredi tout limité to kozala na marche au président élu Martin Fayulu a Bengisi. Maman Evelyne Mandina na cadre na décidé na zappé membre du bureau national. Voilà. Bajen Bazawa. Bajen
Bon, Ganayaki, en tant que membre du bureau national, pour accompagner Maman Chantal, pour accoyer l'activité de dans le cadre de l'organisation, de la cellule, de la section, dans l'état limité. Et de profiter de l'occasion où la veille à rentrée scolaire, où il y a pour témoigner, moi solidarité pour mes parents, pour les difficultés la veille à rentrer. Mais de profiter pour le Congo, de mobiliser Bango pour la date le 14. Pour la mobilisation et ça pour l'unité à Congo, pour l'intégrité à Congo, pour le problème de balkanisation. Merci. Limité, toyaki pour la réunion il y a section il y a limité Mobimba. C'est encore possible. Bon, mokolo lelo eza mokolo ya esengo oyo président sectionnaire Maman Chantal Moboni asangisi ba chef ya cellule nyonso ya limité a sololina biso ba chef de cellule a sololina ba militant na biso nyonso ya eside o biso ba chef tozali ko kamba bango apesi biso mayele ya musala sur le terrain alakisi biso comment tokozala capable ya ko emporter victoire na 2021 na élection o ezali ko ya pe alakisi biso boni bolingo lolenge ezalaka na kati ya bato na geste oyo asali eza mbala liboso te asala kango yango asali lelo apesi na biso ba parents mpona bana bazonga classe malamu. Félicitations à Bino, merci pour Mugabe Gracia naza vraiment na sero mingi na geste ya maman na biso future maman député national Maman Chantal Moboni na geste asali ya ko distribuer biso bakaye et ba outils matériels vraiment na sepeli mingi ke balobaka que non éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc notre éducation de femmes dépend aussi de la gouvernement donc nous les femmes nous devons mettre nos moyens en jeu pour aller en avant. Donc c'est un peu ça, je remercie vraiment la maman pour la geste tenue en soi. Salut, nous sommes vraiment très contentes et joyeuses na art oya projet. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.